naye awa na Séoul na Corée mboka Corée po natala ndeni musala ezoleka po ne boyebi to tindaki équipe munene awa à peu près batu kama bayaki awa po basala musala. D'abord il y a inspection ya musala oyo esalamaki na partenaire na biso ya Miru naye ngamo pona mona na miso namoni ke musala esalami malamu, musala eleki malamu to bakisi ba machine oyo to bengaka dispositif électronique de vote, ba bulletin de vote esalami. Biloko belé salami so tali simananga o mona nyoso wana mingi to stotini na mboka o eza parmi balo ya suka, donc musala ezo sala malamu na moni yango nga mona sepeli mingi na nina rassurer bana mboka bayeba que biso tozolala te tongo midi poko na butu tozo sala musala parce que mboka il faut esa l'élection tous les 5 ans, constitution esengi yango, donc tozo sala musala. Et puis, nazana esengo parce que ils ont bien. Ata naebi que ça musala passi ya passi, mais ils ont malamu. C'est ni et ça la quand même musala ça fait déjà ils ont 4e cycle électoral. Donc ils ont la liboso te tozana moins expérience. Alors, tu ebi que to bandaki na retard mingi, bat nyoso o basa na seni ba sali effort mingi parce que tu ebi que mboke ezotia biso miso. Alors tu regardes quitter to vanda to banda ko spéculer que non et salama te non ngana vraiment na rassurer bande ko na biso ba partie prenante ba onyoso baza intéressé na makambo ya élection ba yeba ke seni azo sala yaye. Bon, une fois ba bilo onyoso ezokoma na mboka tozo dispatchango na yebi ke toza na saison en mbula eza facilité, mais tozo sala parce que to yebi que moi expérience et puis bolingo ya mboka et puis c'est une motivation que musala salama et puis salama attend. Lilo bana kopesa ndeko na biso bazana na ba doute na lingi bayeba que eloko nyoso to yebisa bango ki to sala ngo so batali depuis ka to bimisa calendrier makambo nyoso to baki to sala ngo soki ba komo zo doute na suka ba risquer ba regretter élection et au sama le 20 décembre ba production nyoso c'est salami inspection to c'est inspecté ce que tikali kaka les recommandent à Kinshasa, les recommandent à Lubumbashi na bamboka misusu to dispatchango donc to tinango siko na kati ya mboka. Et moi je pense que tous en attend ya koko kapoto sala nyoso wana, donc le 20 décembre pas bongama élection aux ala.